Bandeko na ngai mbote 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 na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi na pesi bino mbote mbote mbote. Ngai mama Deline na ye lisu liboso na bino pona kosala video oyo to partage na bandeko nyonso obolandaka ngai na video oyo to partage pona nde na lobaki na ko expliquer bino ndenge nini okoki ko utiliser bapsom po ngai pe na utilizaka yango wana nazoyebisa bino bana mayele ba comprendre oyo nazoloba makambo oyo. Avant to kende na makambo oyo na kolobela lelo na kosenga bandeko nyonso bokolanda nga to bondela po ete Saint-Esprit azala na biso na video oyo nazosala. To bondeli na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi to bondeli. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se kolo Yesu Masiya kolo tala biso bana yo papa to liboso na ngai papa na bandeko nyonso bakolanda nga to pamboli monene to kumisi to netolio po toza Nzambe na biso ozobatela biso butu pe mo ozobatela biso kolo kumisa masanjola moko ozobundela biso papa etumba na butu pe na moi kolo topesi yo merci pona souffle de vie toza na mokolo merci po te tango nyonso papa yozoza na biso elongo papa topamboli yo kolo merci pona Saint-Esprit na yo merci pona molimo na mo santo kati na biso oazo conduire biso azo protéger biso azo sala nyonso pona biso ya mwana kolo topesi yo merci na beleli molimo na mo santo azala na nga na temps pona osa video oyo ezala ngai te meyo Saint-Esprit loba po ete bana na bayoka na video oyo ba comprendre nini oyo lobeli bango na video oyo papa na telemeli nyonso ba dérangement na telemeli nyonso mabe oyo kokoa ko déranger nga na tango oyo eza mosika na nga na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santo papa koloza na nga na tango oyo kolo mona ndeko moko na moko akolanda video oyo papa mona na ba difficulté na ba problème nyonso ekokuta ye papa yo leka na kosala papa sotsa ndeko moko na moko azwa mayele na oyo nazoloba na video oyo na bondeli na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santo amen. Bandeko na ngai mama Deline ya ona expliquer ngai mama Deline ba oyo nyonso bokolanda nga pona mbala liboso bo s'abonner na chaîne o Adeline TV bo s'abonner po eza chaîne o to lobaka makambo oyo ezoko makambo eza spirituel do to loba plus makambo eza spirituel na chaîne o do mambo Nzamba revelaka mambo Nzamba talisa makambo oyo donc tokutana nango nakutana nango na vie na ngai yango na lobaka yango pona yebi kele nazoloba yango ezopesa batu pe ebele mayele et puis ngai moko pe ndenge nazoloba yango na yebi ke eza Nzambe pa zotinda ngai ke yebisa bana na nga nyonso toloba yango na chaîne o yango yo okolanda video o nanu osabone na Adeline TV te s'abonner na Adeline TV to partageaka makambo oyo eza spirituel. Bandeko nyonso na pesi bino merci ba obolandaka nga deja Nzambe amona bino na ba commentaire na bino bozotiela nga Nzambe amona bino na pesi merci pena pona nyonso merci pona motivation merci pona considération merci pona nyonso nazwi ba audio ebele na video o nasalaki ya suka wana bandeko soki no osa nan soki nano tali video wana te o nasalaki na suka tala yango po o comprendre makambo o tozolobela do mikolo na lobeli mingi si ko prier yo moko avantage o ezaka na muntu lere azo prier pe ye moko tolobaki ke kobondela na bandeko en ligne eza nango mabe te kokende église bona biso o Nzamba na biso tofanda na biso me na bato bazokende église ozokende église me bondelaka plisi pe yo moko ozomona kobondela yo moko to expliquaki na ba video oyo utoleka dia na expliquaki yango video oyo utoleka na lobelaki si ba dérangement ndenge ni na longaki l'air monguna Satan abandaki ko déranger nga l'air monguna Satan abandaki ko déranger nga na prière en tout cas ndenge na longaki na lobelaki na video oyo utoleka na lobela epesi ba air ya prière
liboso nazalaki na nga kaka kobondela kaka bongo kutu nazalaki na obondela kaka na pokwa na explikaki yango kuna nazalaki kobondela kaka na pokwa avant nalala le nazobondela na bondeli makasi na bondeli mbala moko mpo na butu mpo na journée alobi na bondeli mbamo napesi na journée alobi na maboko ya Nzambe ezalaki ndenge wana na ntongo le na olamuka kaka na bongami kaka pu na bimi nake mosala. Donc c'est ça nde Nzambe ayaki koloba na nga na bondelaka 2 fois quand même na bondelaka na ntongo na pokwa après nde nayaki sikoyo koyeba makambo ya ba heure ya prière na sikoyo kotiango na pratique Nzambe asepelaki do na explikaki makambo nyonso oyo nalobaki bongo kuna na video oyo nakozongela su oyo nalobaki te en tout cas video wana esungi bato ebele babenga mama Deline e arriva pe na biso tozobonda donc yo ozalaka ozobondela ozoyoka mwa mpepe mo ezofula yo landa video wana okozwa mayele yo ozalaka ozobondela ozomona mukusa moko eyeli yo landa video wana okozwa mayele eloko nini yo fosala leri ezosala o ndenge wana po eza ka mpenza oyo monguna satana soki alingi asala mabe na famille moko to na vie ya mutu to nini abanda na koetufe vie de prière na ye alele ya kozala na bolemba koprie obandi kobondela ka pongi eyibi yo ozolala landa video wana na otokotisa okokomprendre ndenge nga nasalaki mpona longa na makambo bapongi oyo ebandaki koyela ngai. Lelo sikoyo nakolobela likambo oyo nalobaki mpona bapsaume ndenge nga nabondelaka na bapsaume bandeko na nga nabondelaka na bapsaume heure nyonso te eza te ko heure nyonso kaka oyo nga na kobondela fo nabondelaka na bapsaume te en tout cas wana mpe nazoprécise nabondelaka nango l'heure nyonso tu te nabondelaka nango l'heure nyonso tu te donc heure nini nabondelaka na bapsaume ekipe nango heure te ezalaka ata mosusu na ye nabondela nafukami na bandi bandi kobondela motema mo etindi kaka natanga kelke psaume wana mwana tangi yango ozomona ezalaka ndenge wana mona motema mo etindi nga nabondela mpo nango psaume oyo kutu nabondelaka mpo nango presque mingi eza 51 en tout cas na conseiller bandeko vraiment psaume 51 eza bien pour na ko accompagner prière na yo eza bien surtout na ebandeli po expérience na misa bino le Nzambe ayaki kosalisa nga culte o asalisaki ngai na obenga nka culte o ayaki kosalisa nga modération ayaki kosalisa nga prière atindaki nga tanga psaume 51 atindenga na tanga ngo epi na tanga yango so nazobondela na tanga yango donc eza bien donc eza te ka l'air nyonso ka so na bondeli il faut natanga bapsaume epi bapsaume eza te ke yo kaka mabondeli no eza ka bapsaume te ozomona nga eza bongo te donc nakoexplike bino ndenge nini nazalaki kosalela yango ndenge nini ti lelo siko nasalelaka yango malgré eza mwa moke ebele mais nakoexplike ka mokie comme ça bino moko Saint-Esprit aosunga moko na moko bo comprendre likambo nini oyo nga na ye naloba na makambo bapsaume oyo no banda no papo ya témoignage na ngai ndenge nini na bandaki koyinde nini nayebaki ke mutu akoki kobondela na bapsaume po tobotamaka te mbamo obotami bobandi boyeboye ou bien Nzambe fo aloba na yo ou bien fo yeba ngo nde na obanda nanu na témoignage na nga video oyo donc lelo naosala makambo ekozwa biso 2 video mpona meki nakanisa ngo na video moko namoni ke naoyeba te nini natika te na longoli ebele oyo nakokaki koloba na makambo oyo ya bapsaume oyo nalongoli mais ezozala kaka ebele yango namoni ke oyo nyonso oyo nakoloba ekosunga bana Nzambe yango naosala yango 2 video donc so video oyo ekati bomitungisama te bokozwa 2 video donc naosala yango kaka sikoyo oyo bolanda video oyo bolanda mpe video wana nalati kaka meme elamba oyo mpo naosala yango kaka le nazosisa oyo nakosala yango 2 video mpo epermettre nga mpe etelecharge bien mpo soki natie video molai ba 1 heure quelque esalanga téléchargement ezosala nga manèvre makasi nayebi te na obongisa problème yango wana donc na banda likambo ya bapsaume nayebaki yango l'air tozalaki bana mike na banda nanu l'air pourquoi papa biso akenda kokota na église ya bima na kobanda nanu nango papa biso akendaki kokota na église ya bima po ezalaki
ngai le na botamaki nazalaki bébé donc ebandaki nga babaka presque nazalaki na bébé ya 3 mois. Scène moko esalamaka na ndako na biso na obetango un jour eza scène mo boye eza vraiment tellement mulai makasi na obetango po mama na biso bande koloba toujours ke yo osovaka papa na bino na liwa obikisaka papa na bino na liwa papa bino ando lingo makasi po yo obikisaka ye na liwa ozalaka bebe à 3 mois mais obikisaka ye na liwa donc mama bande koloba bongo donc na obetela binongo esika ebandaki donc makambo oyo nzambe azotravaille na nga lelo ebandaki ile nazalaki bebe yango nalobaki na video oyo baparent bokozwa mpe mwa quelque chose mpo na bana yango nalobaki na koyebisa bino ndenge nini okoki koprotege mwana na yo na obwaka mwa ndambo je crois ke bocomprendre likambo na ngai naloba na obwaka mwa ndambo awa donc eza ke lere nga nazalaki bebe ya 3 mois makambo boye esalamaki donc kota na makambo ngo te donc papa biso alinga kokufa ngam nabikisaka ye lere nazalaki bebe ya 3 mois ngam nabikisaka ye na koloba ngo pita a partir sikoyo ya scène wana oyo elekaki nde bayaki kocomprendre ke mwana oyo amonaka milimo mabe bayaki kocomprendre ke bebe oyo azomona milimo ya mabe bayaki kocomprendre yango a partir ya wana nde epi na bato oyo ya mayele oyo ya bato mayele bayebisaki bango makambo mpo na ngai bayebisaki bango makambo mpo na ngai do wana tokota nango nsima sikoyo a partir ya wana mama na biso lokwa azalaki mayele azalaki bon na oloba azalaki mayele azalaki nde na vie ya kosambela te azalaki nete ko bato basambelaka bayebi parole te mais azalaki quand même mayele azalaki na mayele o Saint-Esprit atiaka kati na mutu azalaki nango azalaki koprotege nga akomprenaki ke mwana oyo lokwa amonaka bandoki sika aza na danger makasi mpo bandoki le bazokomprendre ke mwana oyo akanga biso amona biso toya bandoki bakoya kolianga mwana oyo lokwa nazalaki mpe mwana oyo nabotamaki 3e ya liboso ya mobali ya mibale mobali nga siko nabotami mwasi donc mama so mapona ye abandaki vraiment kolenge nanga makasi lere acomprendre eloko wana ke nazokanga bandoki esalaki ye vraiment kobanga ke bandoki bakolia mwana oyo sikoyo ezalaki ndeni malgré ça azalaki quand même na baproche na ye azalaki quand même na baproche na ye oyo bayebaki makambo oyo ebandaki kosalamela ngai donc ezalaki kosalama ndenge nini soki mutu aye na ndako na biso le kaka azokota nga ata nalalaki na kobeta kri moko ata nazalaki kosakana ata nafandaki boye omwana banda kolela banda le nazalaki bebe a 3 mois kolela oyo nga na kolela eza différent na kolela oyo nalelaka normal donc nazalaki na forme ya kolelela ezalaki différent sorte ya kolela biso toyebi nde bana balela mwana mosusu azolela gangaka mwana mosusu olela mwana mosusu olela donc façon ya kolela ya bana sikoyo nga ebandaki kozala différent sikoyo mama biso sikoyo lokola na scène oyo elekaka wana oyo nayebisi bino na bino olobango plus tard na scène wana esalaki ke akomprenaki ke mwana oyo soki amoni milimo mabe alelaka na façon oyo donc olela moko nazobenda pema omona nazosala ndeti na pike crise mpona moni ndoki donc mama sikoyo en tant que mama abandaki kocomprendre ke mwana oyo soki moto akoti kati na biso akoti na ndako na biso soki nabandi kolela modele wana mbala moko mama akosinale papa biso ke moto banda eyaki mwana azobendaka pema azolela kolelwa mabe seke moto aza na misala mabe nde bakosala tu moto ana kolana epi yo moko omonaka yo mwana o modele azolela boye bakoyebi biso ke mwana oyo alingi yo te na ndako obima na yo kende ubie bakozwa bake tiko pa bandeko mosusu ke kolala kuna po mwana alingi yo te donc wana mama moto abetelaki nga lisolo yango ke ezalaki kosalamela ndenge wana soki sikoyo ebandaki koleka ndeni soki camarade ya mama bayambi to mutu moko auti quelque part ou bien bazosoupçonne mutu moko aza misala mabe bakoya kozwa nga ye camarade aoya kotuna aoya yesa mama biso yaka na mwana kuna po balobaka ke noko na biso oyo aye kuna bazolobaki aza na misala mabe yaka na mwana totala soki mwana akosala ndeni ale mama mpe akozwa ngai tokei
le toke bato wana baoyeba na bango te nzoka baye kocheke soki mutu oyo aza na misala mabe to ndeni le ka tozokota ne pi kolela ngo nazalaki ata bato baza 5 le nazolela misu na nga na otala ka pandoki wana na kolongola misu pano te na otala ka wana nayebi te so na ndongo na bango na maseke so na ndongo na bango mpi bebe mobimba oyeba te nini ke maseke eza mabe bebe mobimba oyeba nayebi te so na ndongo na bango nini nayebi te bon mama bika na kolongola aloya bisenga nazalaki kolongola elongi na nga te nazotala kaka mutu wana do ata bato baa 5 minutes na nge ezalaka apa na epa mutu wana ata balusenga elongi nazoluka kaka natala ye do mwa mama mutu na bino oyo aza mabe mpo mwana azotala kaka ye dok aza mabe do ezalaki bongo soki mpe babike tokende mutu wana toyeba so aza mabe to malamu le na oya wana mwana fandi na nga kimia tellement na bandaki kolingana nga bato te ntina azala mwa moke mopaya amema ngai te donc na ndako olingana nga te donc soki moto olobi kaka omema ndenge otieka maboko na banda koganga na yebisi bino donc ndenge ezalaki ata soki moto amemi nga naza na pongi soki kaka na longwe na maboka mama biso nakomi na maboka mutu mosusu eke na na pongi soki na continue pongi mama banda comprendre que c'est que mutu oyo aza bien soki kaka na moni kaka ndeka na komi na maboka mutu mosusu nazali na sa pongi na kobeta ki wana soki aza ndoki na kolela pe na forme ke aza ndoki donc banda osala mabongo kolela soti musu na ndolela normal de bana nyonso balelaka mais kolela nange bande ko annoncer presque makambo ebele o mama abande koloba siko kolela mususu ipare na bande kolela ndeti ba camarade na ye bakamarade na ye ndeti bauti na bango kosala ekobo bauti na ye soki kosala koyiba to auti kosala mabe soki akomi wana ekosala ke nga na kolela na façon moko boye façon pe wana ezaki ko annoncer ke mutu oyo auto sala mabe ezaki omona mama azotuna mwa tuni osali nini ta mwana ndenge azolela boye azotala azolela kolela moko ndeti ya façon moko boye abandaki koloba wana oyo nazolela pe ya façon wana ke mutu oyo auto sala mabe omona mutu bakamani banda oloba na mama so Marie-Jeanne mwana na pe mwana no boye siko mwa mama biso alobi kende na odeya libela soki papa bangai kokuta azolela boye akomprendre ke yo osali mabe donc so mutu ayibi eloko ezalaki bongo mais ezalaki mama tellement azalaki mayele na papa biso le makambo oyo elekaki oyo nayebisa bino bayebisaki ye ke fo bobatela mwana wana bobomba yango boloba yango makambo oyo na bato te boloba yango na bato te mpo bato mabe so bakomprendre mwana makasi baoluka koboma ye donc yango mama biso azalaki vraiment kopesa nga na maboko ya bato te malgré nga mona bandaki koboya ye mpe bandaki kopesa lelo kutu bato bakoma mayele bapesa su bana na maboko ya mutu te tokoma mama yelo pesa mwana na maboko ya mutu boye vraiment dobo yeba ye ma bato azala su na confiance ya bato te mais lea wana opesa mwana na n'importe qui amema na ye obongisa liputa donc ezalaki ndenge wana mais nga deja ezalaki interdit mpo mama na nga akopesa ngai na mutu nyonso te na n'importe qui te donc ayebaki deja biloko wana yango wana na vie ya bato boye oyo nyonso boolanda nga lero oza na mwana lero aza bebe mpo babebe baesprit na bango ezalaka faible donc mutu lero azopusana puiske azopusana puiske esprit mpe ezokoma makasi donc ozomona ata esprit de mort soki ekoti na ndako wana tolobela ngo le tolobela baesprit de mort soki ozosanti oza na esprit de mort lero ozobimisa ngo tindi kaka mosika kobimisa kaka mpo na yo te bimisa ngo mpo na yo mpa mwasi na yo bana na yo mpa entourage na famille no po esprit de mort lero ozobimisa ngo yo ozobimisa ngo akoluka kaka soki se ekotaki wana ekoya ebimi ekekota siko na esprit eza faible mingi omona ta mosusu na babebe na bana po baesprit na bango po baesprit ya babebe ezalaka faible donc c'est ça donc ezalaki ndenge wana après sikoyo tellement nde na bandaki kolela yango na bete bino histoire oyo mpo boyeba esika maladi na ngai ya pema ewutaki donc siko soki mutu wana aza ndoki eke na wumeli pembeni na wumeli bozolongola ngai te pembeni na mutu wana le nazosisa pema nakomi nayebi te soki bandeki koetufe nga na mwa lelo nde bandoki bakomi ebelebele nayebi te so na ngai na fifa nde nini nzambe kaka donc omona le na kolela bon kolela on telemi leki makasi mingi nazobenda pema na kolela soki bolongoli mutu wana mbangu te to bolongoli nga mbangu te na kotikala na pema
na komi bongo donc faut bosala effort bolongola nga mbango mama biso azalaki ata soki amati na bisi amati na bisi kaka moni ngai na bandi kolela modele wana okita na bisi akiti na bisi donc ezalaki vraiment ekenge vraiment makasi selon ndenge abetelaki nga lisolo donc à partir wana nde nakomaki kobela asthme nakomaki na problème asthme makasi donc soki ntina kolaki na baage ya 5 ans je crois soki babeti ngai banda nazalaki mwa moke soki likambo obie babeti nga to na leli pe memati so nabeti banzango nde bamike babetaka nzango pe memati so nasali mouvement makasi pe memati ezalaki nga bongo ti bayaki kokende na nga na bima bayaki kokende na nga na bima lia bake na nga na église ya bima bake na nga na église ya bima wana sikoyo mama na biso na papa biso libala ekufaki nango deja libala ekokufa biso totikalaki na papa totikalaki na papa mwasi ya mibale ya papa avant kutu mama libala ekufa mwasi ya mibale ya papa papa abali mwasi ya mibale lera abalaki mwasi ya mibale nde mwasi mama leki na biso wana nde mutu lera ye libala akuti siko nga na problème wana ya pema wana nde asengi pai ya mama na biso na papa na biso ke amema nga na église moko basignale kamba na ya kotala yebise me mwana oyo mwana mbanda na oyo azosufri na bapema oyo abimwa ete boboye nde ye mama leki na biso na memaki nga na église abima amemenga na église abima nde na église abima wana nde bandi kokuye mpo na nga bandi kopakola nga bamafuta na bango banda kopakola batulere wana bapakolaki nga nde apres mpe mana ekataki bayebisi papa biso ke mwana oyo akolanda bapriere pendant 10 jours après 10 jours wana mwana oyo akobela susu asthme te na vi na ye mobimba nazalaki na asthme oyo makasi wana age ya 5 babike na kobela su asthme te papa biso akamwaki bon balobi bongo ke soki 10 jours ekoki akobela su te oyo akobela su te mama leki na biso anda kozwanga chaque ntongo akenda nga na bima chaque ntongo akenda ebanda okenda nga na église wana mpo babondela mpo na nga bapakola nga mafuta na bango nde après le na ye kobika nde esika sikoyo 10 jours wana mpe kaka nde balobaki donc nabela lisusu asthme te ekenda libela nde sikoyo papa biso akamwi vraiment azoya na voiture akuti bana mike baosuka na mbula makasi na nga nazosote na mbula ezalaki soka moni bongo mwa mosala okolongwa mosala nga nazalaki soki bana mike baosaka na mbula nga baokanga nga fuba pia nga babombo mpona obanda kolela na linka nasaka na mbula sikoyo jour nzambe asalaki vraiment ke awuti mosala azoya na voiture bamoni bana mike bazosote na ngai na mbula tosuka na mbula esaki papa biso pasi azwi wana bandi kotomboka lera kitwana zwinga ye na nga abandi kotomboka na ndako puka botiki asaka na pup na mbula boye seli boye aninga zo bakisa tanga boye mbamoko mama leki na biso abi non ni Christ balobaki obela su te abi donc tolala tina ntongo nasala pe mate na kosola te mpo nazalaki okosola soki nazokosola na bavoisin bayebi ke mwana na lelo alalaki te azokosola nakosola te eloko te en tout cas papa biso akamwaki donc basali baexpérience ebele babikile ebele oyo nazalaki nango kosote te kosala boye te batiki nga na liberté mais natikala biso kobela te nde esika papa biso azalaki convaincu ke église oyo mpenza nzambe azali awa esika akenda kokota na bima ake kokota na bima tokomi kosambela na bima sikoyo le tokomi kosambela na bima wana nazalaki dana na baage ya 5 ans si toye kokóma na age ya 9 ans papa biso aye kokufa avant papa biso akufa nde tozalaki wana na mama leki na biso mwasi mibale ya papa na biso tozalaki soki avant tolala bakotia bana nyonso na salon mama leki na biso na papa na biso bakotia biso nyonso na salon mabondeli bazobondela mpona biso bazotangela biso bapison bazobondela bazotangela biso bapison donc talaka deja mwana baage ba 9 ans 10 ans deja oza deja mayele okoyeba deja ke totanga bapison na ndako na biso et d'ailleurs ku tozalaki le wana lingalo ya makasi wana papa biso balotanga na bima wana balotanga pison na lingalo ya makasi wana donc toyebaki ona mutu neti bapison 6 bapison 3 bapison mosusu toyebaki ona mutu bapison 23 toyebaki ona mutu leki nango alandanga oyo ya mbali mwana nzela to toke bazobenge papi loba boye ntangi ya biso ni akoloba ngo vraiment alobi donc toyebaki yango
après papa so eko kufa nga azaki ba age ba 9 ans to eko kende na famille ya mama papa kufi toke na famille ya mama po libala de kufa ki mama na papa toke siko na famille ya mama siko azaki na famille na bango azongaka na liba na lupangu ya ba parents na ye donc biso siko papa kufi toke siko pa mama koke tokendaki pa mama wana bandeko na nga kuna nakutaki kuna basambela na protestant mais mama na mona na ngai ete na banda omona ete kaka kende église na ndo omona ete période mo bakome kokende we eza mo histoire mona obeta un jour aomona kokende we kuna azoke kola bible bato dewe bande kozwa ye ezalaki mwa temps moko boye kaka wana le nga na ezalaki nazali na age ba 10 ans to 11 ans temps moke kaka akenda mpe atika na ye apres wana natikali komona esu na mambo ya baeglise te nde siko lokwa toye wana na mutu na nga siko nazalaki kake kuna kutu en tout cas na bosanaki na ngango église abima pe te mais lokwa tozali bato ya protestant na mpa na biso wana mama so anda okende te me bamama kulutu bakoko bato mosusu banda okende bandeko mosusu banda oke protestant nde nga mpe na age moko boye nanda okende nga mpe église te mais na age moko naye kokende na protestant naye kokende na protestant nde mpona kokula nazwa bateme mpona kula nazwa bateme sikoyo naye koyeba 2 ou 3 fois nazalaki kobela le nazobela mama biso alobi na nga abi yo obikaka na yo kaka na église yo obikaka na yo so ozobela kaka so okende na yo na église basambeli obikaka kindi na yo na bima nanu kuna basambeli obika na oko mona nga wana nake bima na okende bima mo ezalaki kote na biso bayambi nga kaka mbala liboso na ye basambeli mpe mpo na nga omona mpe na biki ondenge ezalaki nga na mutu siko moi so na obela kana oka bien te mama bi oleko kezwa traitement o dépenser mambo keno kana bi moko bika donc moi na kebo na sala bon na si 3 fois moko siko mususu 3e fois le na kenda kuna le na ye moko a reconnaître nga bi mona moi so yo ozala kaka oyaka kaka so babengi bato bayimba mbali boso otelemi yo yaka kaka mbali boso apres wana kaka so olandi so tobondeli mpona o 10 jours na o mabondeli ekoki oke na o obungi oyaka sute na yokaki soni esika so na baki na koya sute na kendaka lisusu te donc bongo na kendaka lisusu te nde wana nde mais natika nazali kosambela te nake na protestant nakoma kosambela na protestant nakuli kuna na protestant antuka kosambela ya protestant na donc nakolobaka eza tosambela na biso mais apa kaka le nazalaki na malongi na malongi affermissement je crois que boye bona kikongo babenga malongi po biso kuna ezalaki na kikongo église na biso wana ya protestant wana donc na malongi wana nde nazalaki koyoka mateya esika mbala liboso na yoka ke lifelo ezali lola mpe ezalaki na malongi wana penda ntuka ona yoka ona tiango ka penda ke soki mutu azosala mabe akokende na lifelo mutu azala yoka kango periode wana na age ata ba 15 so na bosani te nde na tiango pe ka vraiment toka to na ndo yoka na lola lifelo na tiango ka te mais na malungu penda mbali bozo na fanda bazoteya bino pendant 6 mois bazoyebisa biso nzambe aza nani yesu masiya aza nani ezalaki koleka na kikongo balivre ezalaki na kikongo mais bazotraduire yango na lingala po toyebaki lingala toyebaki kikongo te baotraduire na lingala na sepelaki vraiment na bamateya wana makasi esika nga siko na desidaka periode wana kaka nga na binga mpenza na kokende jamais lifelo na vi na nga funa salaka bolamu ebele na mokili oyo mpona kende lola wana nalobaka yango bongo apres na pele na kuli na ngai nakomokende naka église bongo nakoti mwa chorale kaka bongo me ya kosambela mpenza te koyo ya kobanga nzambe ya koyeba mpenza yesu masiya boyeboye te mais lokola ka objectif na ngai ezalaka na vie ke nga lokola balobaki lifelo bato bakozika moto kuna bato bazala boye nga fona kende lola nasalaka bolamu donc nazalaki vraiment bato na quartier bayebi ke nazalaki vraiment te ko bana mosusu nde bazala mobulu bana mosusu nde bazala bambobwe nga mpenza nazalaki mwana moko exemplaire na quartier bato bayebi nga bayebi vraiment mpona nini kaka pole nakendaki kokula makambo bayebisenga mais malgré ça nazalaki na nga ndenge jeune fille nyonso azalaka donc ndenge ka jeune fille nyonso azalaka mais na kati na nga nazalaki kolinga vraiment te koswana binemi en tout cas ezalaki mingi te ezalaki vraiment mingi te eya kokóma na temps moko boye na obeta yango ere moko le boyebake mutu soki demo ndenge asalaka bato omo ekomi na temps moko nga mutu mwana oyo nakola mwa malamu na bundaka te mais na période moko ya moke nakoma na bundaki
nakomaki kobunda vraiment. Donc esika sikoyo na komi wana na bete bino mwa histoire na nga ndambo to beta ngoka malembe boyeba pe mama Denino bolandaka auta wapi abimela ndenge nini, c'est ça. Donc nga vraiment na quartier so tuni muto tozane quartier moko ke yebise so mwana na azandela ndenge nini ba yebise penda kete mwa malamu ba yebise mwana ya Marie-Jeanne te mwana malamu ba yebise pe abuna koli na nga mwana malamu na quartier na sona na nga te malgré na temps moko nde ekoma kilo na sosola yango pourquoi ekoma ki na temps wana na obetela binongo na komi kobunda on pe donc au moins ka ko wela mibali bo wela mobali azayanga bozo wela ba jeune fille biloko bongo oyo ekomela kinga na temps wana mais à part wana en tout cas nazala na ba comportement mabete po wana nyonso ezalaki ka mpona na motema na bayebisaka biso le tokulaka ke fo kokende lifelo muta mabe muta oke kuna. Donc après sikoyo elo nini yaki koleka ekokoma na temps moko boye nazalaki tellement na bakanda mo makasi mpona yebisa bato kombo na nga deja ezalaka Nganzi. Kombo na nga eza Nganzi banda nazalaki mwa moke nazalaki vraiment très colérique. Nazaki na kanda oya makasi wana mais na mutema na nga nazaki mutema malamu nazaki bien mais nazaki mutu moko akanda et puis nazaki koloba te nazaki gentil te nde bato bana mosusu bazala gentil amoni na nzela boye nga siko nazaki gentil te. Donc bato bandoloba mama biso ndeni mwana azala gentil te azalaka bafiere azala boye bato bandoloba mwa mama bien aza mwa malamu boye mwa azoloba na poani bato baoloba na nga bongo opesaka bato mbote yo okutani na kamba na nzela opesi ye mbote te nga boye apesa ye nenga te yo fo pesaka mona mama azalaki vraiment koloba na nga bongo soki eloko yeba nde kotravaille nga bi nzambe na nde koloba nkati na nga mo ngabi nakoma pe gentil lokwa bato mosusu ndeni nazala gentil te boye na nde koloba moko bongo. Donc sikoyo tellement nazalaki mutakanda makasi donc na likambo moko elekaki na silikaki donc na kanda likambo nga na silikaki yana na bina osalaka nai famille mobimba bakoluka ngai lokwa kanda likambo ona kanda ngo eti okepa mama kutu afe pesi o foto okepa koko apesi foto epa mama susu apesi o foti nga bi non nga siko na omona ke na nga na raison na likambo yango nde na baki na osala bango kanai na okende baolukanga nasala eloko mobo après wana nde nayaki ezalaki na liboso mpona kanda mais après kanda lere ya kosila nango mais décision oyo nazwaki na sa kanda etikali nga na ye mona ke ezalaki décision mo malamu nakeluka vi na nga na bangola wana nakomi deja na ba age ya ba so na bosani te ba 23 ans de ba age déjà ba 23 ans nga bite nakende koluka vi na nga na Angola. Oui, ba 22 23 ans bongo nakeluka vi na nga na Angola. Nde sikoyo na bande komeka kosenga nzela pa mama biso abandaki kolinga te mais na oloba ngai te na okosa mutu mususu azolinga ke na Angola ke koluka vi pa mondo kwa azo se eloko te classe se silaki nango boye azo continuer pete akende université te ni te azo mwaka ofanda bonga ke abia za mwana mabe kolanda ete wenga mona tali oyo apesa nga nzela te. Siko na mukuse lo na loba wana le nazwaki décision ke nakenda Angola bolanda place au bien nakenda Angola na mwana mwasi musu peka ya pembe na biso tozokende siko futo kima nga ya senga nzela mama bango ndimaki mais nga na yebiseke mama biso ndima te nga funa kima ya kokima jour on tozaki na mama biso boye tofandi siko fona bima na bimisa biloko do ezaki funa sa opération mo rapide biloko mpe funa sotisa ngo mire o nga na okende nango bilamba na nga na radio moko boye wana na memango mpona nake koteka po esunga nga na voyage na ndamba mbo nazalaki nango nde eloko ya kosala nini nazwi biloko na bimisi libanda mpona bima siko nayebisaki mama biso likambo moko akende pardon na bimisi ye kaka mpo nga nasala opération nakende le nasali bongo nakeimba mona santi kati na nga na bosani eloko moko ngabi na bosani eloko moko funa zonga mbango na ndaku bandeko na nga na zonga na ndaku na bosani eloko na temi na ndaku na kati na ndako na bosani nazota ni na bosani eloko te ni na bosani na tali boye na tanga ka Bible te na vie nazo la Bible na fongola na yebi te na tanga ngote wana kuna tanga Bible ata moko mote ni ba pisom na tanga na ni ba pisom na vie te
mais à part bon lettre na papa mso na bango bazali ko ba otanga oto yeba na mutu po batanga kango to ende église batanga o yango to kanga ki na mutu bande ko na telema na ndako na bosa na scène yango te nzambo te ayeba biso bandale tozo sana biso no masumu ayeba biso bandale toza na biso nanu boye boye mais ye aza kaka wana na yo azo diriger yo pe kaka sans le savoir bande ko na telema boye nazo tala na bosa ni na ndako nazongi mba na ndako na bosa ni eloko le na komia nazo mwake na bosa ni eloko te mba na tali pe quelque part na moni bible nga bia na bosa ni bible na bosa ni bible bible bando traîner na wana na éviter so ezai na ne traîner na wana batanga na bango te na muna na ngati apaka ya yo nga na landaka po ya tikalaka na bima ti lelo atika na bima yenda zaki na chambre ne kuna omuna azotanga bible bo me biso na ndako na tikala na muna na nga mutu teke azotanga bible ngo ezaki nango wana ozomona mbala moko na tali nga biza bible mutu na bosani pa na zui bible na tia na saki na nga wana na bima na kenda do na bima bongo ozomona pourquoi nazwaki bible na ti do na mituna pourquoi nazwaki bible do ezaki Saint Esprit na leo wana na yebi na nga nzambe te na via masumu metala Saint Esprit a travaillé ki na ngai Saint Esprit a sala ki na ngai na zonga mbao na ndako na bosani eloko na bosani eloko na zonga na ndako na telemi na moni eloko na bosani te na tele nga déjà na bosani de bible na zwa bible wana na kenda nango bandeko na ngai après le na kokende le tokomi tolongwe siko Kinshasa tokoti siko banzela ya Angola na bako bayebi do za voyage bozo sala na nzela ba camion mbamuna komi ko regretter ko ezaki mbana ngali boso na bima Kinshasa mbana ngali boso na bima ndako ke bamona ke mwana akimi ndako na obenga ka kokima ndako mbana ngali boso mbamuna banda kolela nazolela nzela na bi bandoki mbala na ngali boso na soupçonné kindoki ezalaka na mokili oyo mbala liboso ngasko na biki eza bandoki mutu balongoli ngai pa na biso bandoki balongoli nga na maboko ya mama na ngai mama na nga kolela susi eputale na ngai nakende na bi mama modele akolela mais po akolela na temps moke mais après akosepela na ndolo babongo akolela na temps moke mais aprende akosepela na ye akosepela mpona ezalaki na frère moko ndeko moko boye awutaka mpe bangola balunda leto nasolaki na ye abitenga bimama na biso kolela makasi abi problème te alela na ye mais lere yo bando tinde bambongo lere yo koya en tout cas vraiment akosepela na ye akomona ngo normal ke obimaki na mpona eza nzela oyo nzambe alinga pambolo nango nde encourageaki ngai yango moni nasalaki mpe yango nayebaki kaka akolia mais lesko nakomi na libanda 3 jours nakenda esika nde sikoyo nakomaki komona ke en tout cas oyo nga nasali bato mibale misato to nayokaki mpasi ezalaki kaka mama na bando komona ke mama komona ndenge nini mpo nga na mama biso tozali lokwa bakamarade toza kosolola ne makasi mo tobimisi bakiti na baba tofandi tozosolola mo abanda koyebisanga makambo ebele mona abanda kobombelanga makambo te mais ando alobananga kaka monokono kanga ando oyebisanga makambo ebele makambo ya famille oyo ezaki bana bayeba te ya osinyalenga po yebike na banda epe koloba te ozomona yo mona kosinyalenga ta makambo boye nde ko tofandaki tolingi te bino boyeba mais toza na problème boye na famille andaki kosinyalenga makambo ya famille ando oyebisanga mwa makambo mebele ando betelanga mpe masolo na ye moko ka ya kala na papa biso ndenge akenda ozwa mwasi mosusu bando betabeta masolo wana mingi mpe anayebaki do nazali lokola camarade na ye siko na kani biloko wana nyonso elinga na libanda nga bimama lere atiaka kiti wana mona kuta azolukanga mwaleno yoyoki we kotiki nga moko otiki nga moko boye ndeni nafandi ka nga mo place wana omona nazalaki wana mwasi na ye zwa kiti ya ofanda tofanda na balabala tosola na ye soki kamarade ne moko aye wana omona abengani nga lekende omona nga bitala lokwa kamarade na ye siko abengani nga soki kamarade wana ka akeye abeleli nga abengi nga omwana bimi wana tofandi tozobeta bamasolo moka normal donc vraiment maman biso azalaki vraiment camarade nanga vraiment azalaki vraiment donc camarade vraiment ozomona sikoyo naye kokanisa sikoyo biloko ya nyonso na libanda kozala ndenge nini bamona bi bandoki mutu basali nga nabima nalongwa na maboko ya mama na nga nakende mpo baboma nga le nalobi bonga bi bakokanga mpe te funa banda kosambela sikoyo lokwa nayebi kosambela te na vie bible oyo nakendaki na nzela nazofongola bible nazotanga bandeko nanga nzela natangaka bible bandeko natanga bapsaume
botu na nga siko ndenge na ndeko kosala nga mwaka na fandi nga abi nasambela omona na binzambe na ngai na ye epai na yo papa namoni bandoki balongo wana priere na nga mpo nayebeli na mambo osambela te nayebeli ndenge osambela te nandola na lamuki nasambela na te nalali na lamuki donc pendant des années mwana lobi nzambe na ye epai na yo tala ngai bandoki balongoli nga na maboko ya mama na biso batenga na ke musika mpona ke kokufa kuna mama biso amona ebembe na ngai te yango wana nazobondela na bapisom oyo nzambe bapisom oyo ezala mabondeli na nga oyo nazobondela epai na yo mpo obatela nga mpo obatela mpe mama na nga antuku na ndosambelaka mpo na mama nayebi te pourkui nabosana ye bato nyonso na ndosambelaka mpo na mama antuka na eza verite mwana olobake nzambe batela nga batela mpe mama na ngai batela mpe mama na ngai esika azali na nzela bapisom oyo naosambela konte yango priere na nga alele na ofonga bapiso mwana azotanga na ndotanga mingi piso 51 nazosenga ngo na omona ngo ezosenga bolimbisi ngabi ezosenga bolimbisi mpo nzambe alimbisanga nde na longwe na ndako nalaki te nalaki mama te na longwe ka boye naosenga notanga piso 51 naotanga piso 23 nazotanga piso 25 piso 25 piso 91 donc nazali na bapisom na oyo na ndo fongola nazotanga si tokóma na bamboka bavoyage wana tokende kokanga bato bayebi banzela banegage wana bayebi nde bakangaka kokanga nayebi sino nga batikala kokanga ngai te butu so bato nyonso balali nga na pelisi bougie mo bato bougie de yu bato balali éclairage boye nga na kofongola bougie nazotanga bapisom moi bato moi ba mikolo bazali wana nga eza ba 23 ans jeune fille surtout so mutalo bananga yu mona mukebo keko luka nini leka na ozabo mwana kati na nga na olela nga biza bandoki mutu balongoli nga le na okota na ndako na zwi ba pisom na fongoli na bandi kosambela donc ko se rendre compte que nazaki mwana muke na libanda wana bato boluba mwana muke boy pona tunaka mwana ayebisa nga ke na kokena na bina age na nga pe bakendaka abi bazali bakendaka apesa nga exemple ya mwana mwasi moko akoza ka mko na nga ina ne tozali ka ba age moko ozomona na mona kikenga na dia ya solo za na raison nde tokenda na nde esika esalaki ke na libanda siko bato oyo naokutana bango bafille oyo bazalaki oyo bazali ba 30 bakendaka balunda wana bazomona nga mwana mokie soki ka balobi na nga bongo otindi nga naki efongola bapiso minatanga epuis banda okanga te soki nzela nga na oya nake na sombi bilo na ye mpe tolambi me bato nyonso na ndako wana baolinga obima te bazobanga poto ozela ka jour camion ke yemema biso negage wana na makela donc bakanga ngai te na sala bongo tina tanga bapiso wana na mona loboko ya nzambe na nzela nyonso wana tina ekokende na balunda wana nazalaki vraiment ndele na ekokoma nde na balunda na bandotanga su piso monte na ndotanga su te donc na ndotanga onka so na sentir danger bilo mwa bongo na ndotanga on su te après sikoyo ekoleka période moko boye wana avant mama biso akufa donc na ko comprendre que ezala lelo nde na comprendre kango ezaki Saint Esprit mutando signalenga na ndo yebate pona tana nyonso bandeko na lota ndoto te na lota tandoto mote mais leri tozaki na papa na biso ndenga bandeko sambela bongo na ndako ya prière na ndako wana nga na bana omona makambo le tozaki na papa biso po seni moko le papa biso akufaka na obeta ngo pita esalamaka pe kuna esalamaka wana obeta ngo pita nga mutu na ndo omona bandoki baya okota kofina bato na ndako nga na bana omona bango wana zali na ba 9 ans nazomona bango nazokoyebisa bato donc esalama bomele toye na famille ya mama kuna nde vraiment en tout cas natikala na nga kuna nde penda natikalaka na nga kolota te kuna natikala na nga kolota te ata kutu ndota mokie olota ndoto moko boye esalama natikala kolota te na temps nyonso wana natikala na kolota te epai ya mama na biso na famille ya mama biso na nga olota te donc na ngola wana nde nalobi eya kokoma na temps moko nakomi kosentir nga moko
omona na bato utu tozalaki na bango babandaki kokama omona nga moka na olamuka na to na bi no senti baobenga nga mama biso akufi no senti kutu baobenga nga te no senti mutu mole wana bafoni eza penda te no senti ke baobenga ngai mutu moko akoya awa aya oyebisa nga ke mama na biso akufi yango mikolo funa bondela ali wana na kozwa bapisom kaka nde na bondela na bongo wana toza na bana basi be bafie ebele bakendaka na bango beglise bakenda eglise nga nakendaka eglise te nakendaka eglise te nazalaka na nga kaka na ndako me soki ka nayebi mpe kobondela te ale nazoyoka bato mosusu bakenda bareve nde babondelaka me na ndokoka na ngango te na oyeba te maloba ngo bango bazwilaka ngo wapi nga naza kaka nzambe bapisomo na osambela po obatela ngo obatela pe na mama na biso esika azali mwana fongoli bapisom na bandi kotanga ndeka nayebisi bino bete bino lisolo mpo boyeba esika nini nawutaki na bapisom wana na nde kotanga nango kaka tanke na bande kokwa kaka eza priere siko na batan wana le periode moko na nde kotanga ngo wana nalotaka ndoto moko ndoto wana etikala bato esalama textuellement nde nalotaka ngo esalama textuellement na otiango te me nalotaka ndoto moko kuna esalama textuellement na bato nyonso bakamwe nga nalamuki na bete bango tala ndoto naloti boyeboye ko ezalaki boye na ndenge yako esukelaki nde après quelque temps esalami mpe bongo ndo makambo nyonso na obetango ka un jour donc ndoto ka moko oyo natikala kolota avant naya na bonzambe esalama yangwana do yangwana esalama textuellement bato nyonso tozalaki na bango na bipango wana bakamwaka bakamwa babi makambo ade alobaki yango ade alobaki makambo oyo esalami textuellement nde nga nalobaki donc mbala moko wana lelo siko na comprendre seke esalamaka periode wana nde nakomaki kosambela nazosambela periode donc kaka na bapisomo wana peut-être mpo nalota ndoto te esalama na vi mpe wana nalotaka na mpe ndoto ya mabe te do nalotaka te yango mutu soki olotaka te eza mabe do nalotaka te ni ndoto ya mabe ni ndoto ya malamu nalotaka te naye koya poto le na ye sikoyo poto boye en tout cas bible na nga wana ondire etikalaka ebungaka na banda omona yango sute nayebi te nani azwaka ngai yango ebandaki komona na sute bible oyo na bazalaki kotambwana na ntambo banda omona nango sute le kutu mama biso akufaka nga siko nalobi ke nazolela nga bi po mikolo na otanga bible te po mikolo na otanga bapisom te na obapea bapisom po mikolo na otanga bapisom te yango mama biso akufi nazalaki kosanti ke po natangaka yango sute yango akufa na bandaki koloba bongo bango nayebi pe te soki ezalaki bongo apres le naye koya awa bandeko na ngai naye kozongela susu bible le na ye poto le na ye poto awa naye kozongela kotanga bapisom na nde kotanga omwa ndambu na ndako moko nazalaki kofanda pata ntigo te nde nakomi kotanga bible so naye nalala wana nazotanga bapisom mpe kaka eza mpe na mwa histoire moko wana na kati naotanga mwa bapisom par hasard mpe kaka après naye kokende Angleterre le naki Angleterre wana na bible nayebi te so ezalaki bible nini wana so bible wana nazwili awa wapi nayebi te me naki Angleterre le naki Angleterre wana nzambe deja nzambe akomoloba na nga na litoi ke fo natika nini mpo nazali na via osambela te donc nde na babino kotanga bapisom wana mpo na nga eza kaka ke nasambela donc me kobanga nzambe mpenza te donc oza te ke donc payen mpenza ko malgré nazwaka bateme ezalaki payen mpenza donc naza na ngai na nakomea na ngai masanga nakobima na ngai donc nakosala na ngai makambo nyonso moto akoki kosala donc nazalaki na vie te koya kobanga nzambe mais na motema na ngai nayebaki kaka ngai ifo nasala bolamu mpo nakende lola nayebaki yango mais makambo nyonso oyo moto akoki kosala ndeti okoti na o ndeti le na ye mpe nakuti bato nakutaki ya baboîte de nuit tokota bavendredi samedi baboîte de nuit tookende na biso baboîte de nuit tookende nde eyaki koleka wana eza batémoignage mosusu le nzambe alobaka na ngai na litoi sikoyo donc le sikoyo naye kokoma na Angleterre nga na le nzambe akomi koloba na nga na litoi awa nake na Angleterre nzambe so akontinue koloba na nga na litoi nakomi na ndako ya grande sœur kuna na Angleterre grande sœur alobi awa biso miziki ya mokili ekotaka te masanga mpe ekotaka te na kamwe nga na bi bon problème te mais nakuti sikoyo ndako wana sikoyo mpe basambelaka
ale ngapi lokwa nzambe azoloba na nga na litoi na boyi pe koyebise mpo na France na yebisaki bato baloba ye na nga oyo bakokaki kaka koloba esalela yango kama mato ezoloba no na litoi yango bayebisaki nga teke eza mongongo ya nzambe soki bayebisaki nga ezalaki mongongo ya nzambe enga ezala mie mpo na nga me bayebisaki nga te yango na siko nga na bandaki kolinga na nga koyebisa bato te mpo nga na bando ba na France na yebisaki bato me babai na nga kaka lokwa mongongo yango ezoloba na nga nasambela si banda kaka kosambela esani mongongo ezoloba na oke tika bavi ya bavi ya yo olakaki kimko ya poto banda osambela mais ça tout ça ka mongongo banda olobana nga bongo mais le na kesi ko Angleterre le continue kolobana nga na banda bwena pe koyebisa bato me nga mona milobi kana mipesa na nzambe ozomwa lesko na bina mipesa na nzambe ale nazongeli sikoyo kotanga kobondela ndeti na bapsom na nga wana nazongeli kobondela na bapsom mais wana sikoyo ezalaki différent sikoyo différence nango ezalaki wana sikoyo leri na lobi ke wana sikoyo le na lobi ke na banda kosambela po mongongo yango elobaki na nga ke naza na problème nde sikoyo esika namonaki ke problème nini naza nango seke naye nakufa mongongo nde ezoloba na nga boye seke naye nakufa namona bandaka kosambela po lokwa mongongo yango ezolobaka na nga ke yo fo sambelaka yo fo mongongo ezoloba na nga bongo na bandaka kosambela sikoyo na bilokwa naye nakufa nde na lokwa nalinga alola nasenga bolimbisi nde mokolo yango nayoka maloba ebima nga mpe na boye nafukama na osambela ma miso ezokita na osenga nzambe alimbisa ngai na mabe nyonso nasalaki limbisa ngai nasenga mpe abolimbisa ebele nasenga mpe abolimbisi ebele nasenga nzambe alimbisa ngai wana nde mpe nazobondela mpe nabondeli makasi le nasisi kobondela nafongoli mpe bapsom natangi sikoyo lokola deja mpe tokomaki kokende église deja nasalaki 2 mois je crois na ndako ya grande sœur tokomaki kokende église na grande sœur nazomona bato bazosambela esalaki nga deja mwa facilité ya kosambela wana tokokende na réveil facilité ya kosambela ekomi koya mwa ndamu na oyokayoka mpe bato nde bazosambela maloba bazoloba esali nga mpe nakomi mpe kotia mwa moke na pratique c'est ça après sikoyo wana sikoyo naya kokoma na ndako na nga moko oyo bapesaki ngai après esali sikoyo ke le nakomi wana nde esika makambo nyonso ebandaki ngai donc wana na obeta yango eza lisolo mosusu nazosambela nde tosambela na réveil nazosambela nayebi ke mbala moko en tout cas malgré kutu kosambela yango ezalaki mingi kokumisa nzambe epuis kosenga bolimbisi epuis kokumisa nzambe le na osilisa ale na kosenga nzambe ke na ye nakufa yamba molimo na nga donc ye na ngai ezalaki bongo nzambe yamba molimo na ngai eke na lifelo te eke na lwa donc osambela moko yango na bible obi nzambe ayokaka na langage ya babebe donc na langage na ngai bobebe wana nzambe azalaki oyoka nga nazalaki kobondela makasi epuis nazokotanga bapsom so nabondi na sisi na kofongola bapsom na nga oyo nayebi na tangi epuis ezosala nga le nazobondela nazalaki vraiment natondisaki na puissance ya molimo santo makasi donc wana na obeta yango ndenge nazwaki baptême ya saint esprit na kobeta yango un jour donc période wana na 2002 wana 2002 donc esika nazwaki baptême ya saint esprit nga moko nasala auto-délivrance nga moko auto-délivrance esalamanga na parla en langue moko boko ondima te munoko ezotika te yango moko nazokomprendre te munoko nange ezoloba nini na parla langue nga bi eza oyo bato basambelaka babengaka langue yango munoko nange ezoloba munoko nange parla langue na pasa na auto-délivrance na koloba ngo mokolo na kolobela makambo ya bongo nde après wana sikoyo nde esika penza miso ya molimo ya kofungwama nga mato ya molimo makambo ebela molimo ebanda osalamelanga donc ebandaka ndenge wana donc nakomi kosola na nzambe nakomi komonaki naotuna bato nzambe asola nde na bato donc mo moto azocomprendre nazomona sikoyo naya kocomprendre ke mambo nga namona bato bamona yango te
ozomwa kana eki na bonzambe moko mambani bande ko manifester nanga na leso na fuka na zobondia na kamis na obondia pona matina comme dans l'espace au moins pena ki okomi neti ndako nde eza bona komi mabolongo na ngeza place période wana susu toke su wana période wana na fuka maka ngasko na yebaki karake période wana na banda ko fukama période wana so na fukami so na bande ko sambela ya ko fukama donc nazokoma mabolongo na nga dans l'espace nazomata soki na bina fongo la Bible to na bonde malobi bandoko yangi ebele nazobondela makambo ebele po lokola nazalaki siko komona pe na makambo oyo esalama oyo tomona na film ya Karashika nga siko nazovivre yango donc moni kaka milimo mabe so ebimi pa mutu ezolinga ezonga siko na koloba bino babiloko wana nyonso donc ndenge esprit ebimaka kati na nga délivrance na nga nde na parlaka langi ndenge ezalaki siko esprit na ezolinga ya kozonga donc ezokuta siko nga prière donc na bundana na bitumba moko esprit de mort donc na période wana na yebisi bino bandeko soki nde tolala 7 jours na semaine 4 jours na omona makambo mabe 2 jours na omona makambo bien et pardon 3 jours na omona makambo bien donc makambo bien ndenge lobake ozosola na nzambe ozoko nzambe azomemo quelque part azolakisa makambo nzambe azomemo azolakisa makambo azolakisa makambo oyo oyoka pa bato te donc période wana ezalaki bongo ala presse koyo le na ekokoma na komi siko na Manchester na longwe place batinda nga na ngunda na komi na Manchester wana 2003 le na komi na 2003 wana na komi siko kokende ba église po le na kende siko kuna na bandoko ke église te mais le siko na Manchester na komi kokende ba église alesko na kenda convention mo je crois balobi ke kosambia na bapiso meza mabe kosambia na bapiso meza mabe balobaki ndengwana alesko le balobi ki bongo manga na nzima na ngango te pona yebi modèle nzamba salelanga na nzela ka ya bapiso o na yebaki na ko bondela te na tanga aka bapiso nzamba salelaki ngai ozomona zaki de na ba témoignage ebele o nzamba salelaki ngai na 2002 nazali nango ebe wana tuko comme na 2003 nazali na ba témoignage belé nzambe sailanga na nzana na ba psom o lesko to na comme ko fréquenter vraiment église de réveil mingi na 2003 wana na zomona ke en tout cas kuna to lobela mamba ba psom te et puis na ke convention na ba bi ke bato basambela na ba psom eza mabe boy sko nga na ndimai na ngango te mais kozonga na zonga pe na ndako na baleso ko sambela na ba psom te pourquoi na ndeko ko sambela na ba psom te po ata na sambe normal nzamba wa manifester ata na simbi na nga psom te nzamba wa manifester na mona ki vraiment changement te ozomona nazolota na nga to na zaki vraiment te koni po nzamba ne ko pekisa nga pe makambo ebele ngosa ba bite ko sa to ka bongo donc na mona ki na nga changement penda te banda 2003 nazaki na simba na nga sute ko so na simbi bible lobana tanga na nga kaka ba Matthieu ba ni nazaki na pe ko comprendre ngo te ata na fongoli bible bo na zo comprendre nga ngo te ka so to ke église bazo te ya ndo mona bobo le no ya na ndaku mona pa na zo fongola bo na zo comprendre nga penda makambo ngo bien te ezaka nga ndengwana donc na ndo samba suna ba psom te na ndo mona kaka eza na importance te sina yebi na ngade ya mo makambo koloba na monoko boy pourquoi na keka na ba psom nde esika na tikaka to koma na 2004 rumela kapenda na 2003 si to koma 2004 na sina tika ba psom wana na 2003 na sina na ba côté bandeli si na 2004 na si kota suka ndiko mko msusu ndeza ka mo bolembo prière bolembo mbamo ide moka anazwa bible na bonde na okaka posaka na bondela mais posaka na bondela na bonde na zwi bible na fongoli na tangi ba psom na nga na tanga na ndena no ba 11 ba 3 ba 25 28 91 na ba psom na tanga vraiment bongo. Ale na tangi ba psom na nga na mbala moko le na sisi ko bonde la bande ko boyoka le na sisi ko bonde wana na 2004 ko sisa ka no sisa ko bonde la boy na matina nga na mbetu na lala boy nazonga sima nazalaka leka na ina bonzambe nazo sambela bongo soki na bondeli nde na biso na ndo mata dans l'espace mais soki pe au sisi prière o tie mutu na mbeto lala omuna
ozolenga nzoto ezolenga ozotremble sikoyo nga ne bande na ndo bo malade ni lokwa na yeba ipe mamba nzambe te na yeba ki babiloko wana te ngabi ni na nga na bela malade ni na sune na lala kaka vana lala na lenga ko mozo lenga boy isa malade ni na nga na belaka nazo comprendre te siko na yiko remarquer malade on suna bondeli makasi ndei mutu esalaka nga mais so na bondeli na nga makasi te esalaka ngai te ozomona ata komata dans l'espace wana na bi so nazobondela makasi nakoma dans l'espace so nakomoloba yo kobondela makasi eza mabe fu tobondelaka miniti mokie nga so naokende na priere makasi naokende nango nini nazokoma dans l'espace nazobanga mpe koexplike bato bakoloba na nga nini ke nga nazozala dans l'espace boye bakoloba na nga ezalaka te ozoma mposo oyo oexplike motu likambo oyo kaka oyo omonaka oyoka ezalaka te omoni mpenza bongo okomi dans l'espace mamona otika na oexplike su motu te natika yango abe ezaka mpo na nga moko nde après période moko na yako remarke ke esalaka nga so nabondeli makasi nga bi seke ezalaka eloko oyo ya bien nde esika nayaki kosepela nango soki esali nga bongo nazosepela ndo nabondeli makasi namoni boye na nda osepela nango après soki nakomi kokende eglize nde nayi koyoka ke manifestation ya saint esprit ezalaka donc yo bondeli après saint esprit akomanifeste omona mpe kotremble mokolo na yoka yango mateya yango paster atei na eglize mokolo yango nalobaki waw yango ebanda kosala ngai ye wana si natika kotanga bapsome ngabi yango ebanda kosala nga siko nga mona mitunaki ngabi pourkui esalaka nga lisusu te natunaki paster moko boye nga nabi paster ta nazalaki so na bonde nakelala na banda omona boye paster eza manifestation ya saint esprit ngabi esalaka nga su te po anyabi ate wana loko oyaki na bonzambe sika zeli wana ozalaki na yo makasi yango ebanda kosala yo ndenge wana ngai bia bon esika na ya komona ke eza nango normal etika nango kosala nga après mokolo yango wana nayebisi bino siko tokomi na 2004 le na bondeli na bapsome wana nalala bonaoki na bandi olenga gigigigigi na bandi olenga nga mona bi nzambe na ngai eloko esali nga lisusu nga nakanisaki eza kaka ke nde nayaki na bonzambe sikasi esali nga lelo bondeni boyoka nzambe alobi na nga na litoi le nga na oloba bonga lelo esali nga nzambe abi na nga boye abi Adeline mpo osambeli na bapsome abi na bapsome eza na puissance aloba na nga bongo ekati na susu moki mbamongo abi nzambe alobi na bapsome eza na puissance nakanisi nga bi Seigneur ndeni paster wana yebi yango te ndeni paster wana lobaki ke mwana nzambe akosambela na bapsome te nakanisi nga bi pourkui nzambe ayebisaki yango paster wana te nakamwaki kaka wana na 2004 alapres wana nayaki kozongela susu kosambela na bapsome malgré tous les jours te en tout cas na okosa bino te na basolo nasambela nango mikolo nyonso te en tout cas par hasard te nasambela nango mingi mais pas mikolo nyonso donc ekozala ta mosusu mpe 2 jours nasambeli na nga nango te ezalaka soki ngambo nasepeli ke lelo natanga bapsome nake nango natangi yango nakoyebisa bino na video oyo ezoya kaka na ozotionka siko nalatika elamba nakoyebisa bino ndenge nini nazalaki ndenge nasambelaka na bapsome siko le wana nazalaki na nga bebe spirituel nazalaki kaka kosita yango kaka ndenge ezali nazoresite na nga kaka bapsome nazoresite na nga kaka ezalaki ndenge wana eza mpe mabe te koresite bapsome eza mabe te nasalela yango mpe ti lelo me nakoyebisa bino bafason nyonso oyo nasalelaka yango nakoexplike yango donc ndenge ka saint esprit akokamba na situation nini oyo oza nango oyo ozotangela bapsome wana donc nakoexplike bino yango na video oyo ezoya na video oyo nasuki awa po boyeba ke soki natangaka bapsome oyo nazongelaka yango na 2004 po nzambe alobaka na nga nde nayebisi bino bongo alobi na nga alobi Adeline nlenga na bi nino namona yango kala ndeka na explike bino abi na nga po osambeli na bapsome po osambeli na bapsome psaume eza na puissance aloba na nga bongo nga mama nzambe aloba na nga na bosa na yango te eza grave na mutu ozomona eloko kaka nde nakanga nakoma te badate nde nakoma te me makambo nyonso nzambe aloba na nga nakoma te me ekomata na mutu
donc loba nanga vraiment bongo bina kamwa période na komo yisa batu nzamba binanga tala na sambi na bapsom pour kala pina ndo sambi na bapsom nzamba binanga tala na santé manifestation Saint-Esprit nzamba binanga po o sambi na bapsom som eza na puissance aloba nanga ndengwana ale esika na yaki kozongela susu kosambela nango de ti lelo oyo nazala ta mutu semaine mbantuka na sambi na kana bapsom nanga ozomona esika pe na ko omona na tali pe na sali na nganga mo na tali bapsom na tangi yango na komi ba o eza bien na komi boye yango siko esalaki ngale na epe na France nde na ekuna siko en tout cas na sali 14 ans en Angleterre na lobango boyebi na sambe kana ba réveil na sambe na ba réveil ok mais mona kati na ngana nde ko lobake ndenge nzambe ataki ngana bapsom o c'est que bima nde muteze église bien c'est que bima muteze église bientôt ndenge nini mukomsu na tuna kinzambe ngasko na ndo ba c'est que bima nde muteze église bien siko biso pe na majesté bima ezate so bima ezali na ngana ke nanga bima tala réveil lelo lobi makambo na makambo ka ba église ngo nazo mona ka bonzambe ezate na ndo mo ka ba différents sortes ya makambo na église ngo monzamba kolongolo pasteur azama be moko boy moyo moko longwe na opo makambo eza elengite moko boy do otamboli be église ebele so nga ndo ba so bima ezali na ngana ke nanga na bima lokwa nzamba lobaka na ngana ba pisom batu o ya rêve ba yebi makambo ba pisom te ba yebi be makambo o nga na monaka te ozomona nga biseke ngai nde balobaka bima eza église o molimo baba bima eza église o molimo seke ngai na bongi na église a molimo na bongi na église a réveil te na kati na nga na banda oloba bongo na ndo oloba bome mboka pe ozofanda bima ezalaka nango te ozomona ndo koloba bonga mkono ke na mboka oyo église a bima yali na kokene église a bima ndele na ekoya ana France na France na bali na ba réveil lokwa to comme kolanda peine d'histoire nde na France na isi monsa noko nga bilu lukela nga église abaka peine d'histoire nde na ko kende église moko ya ndeko moko ya peine d'histoire nde na kendaki kuna pa na otanga pa passer ba meko na koma ko kende mwa ndambu kuna koma ko kende na église wana mais pas vraiment beaucoup mais temps ebele na kenda kuna donc na bande ko kende kuna après na eko question église muso après donc ninga mona bi kindumba molimo ngo o ezaki na Angleterre la ndinga ti awa naza lelo église olobe après na eko raisonner nga bi funa kenanga na bima nde na yaki ko kena bima nde na yebisi bino kena tamo kwa mke na sambela ina bima na tamo kwa mke na sambela ina bima nde na ke bima donc nzambe kam tasala ki po funa fo ezaki kaka fona kende na bima fona talo ko na bima pona découvrir pona mutu na ngana wanda okanza église a solo c'est que za bima po bango kuna basambela na bapsom po nzamba binanga ndoko sambe na bapsom eza na puissance sikoyo ngasko na kanti de papa na biso pazaki mako bonde ya bibembezo lamuka papa so adamusa mo ke bembe penda boye baye mwana penda boye ba bonde ba beti ba biso mwana pa lamuki ozomona siko na kanti so ngamo na bika kana bima le na zai mwana mke le na polisu de façon na kenda na bima na maladie na bika siko na ndo kanti ngana bi nkomsu na sola na nzambe wana na majesté na tuni nzambe ngana bi lokwa ngamo na mtu na ndo kanti ke église bima nde église bien na bandeko na tuni nzambe nga na bi nzambe église nini oyo eza oyo yebi na mukili oyo église ni oyo yebi na mukili oyo po ngai nake kosambela na église yango wana ayebisi na nga abia Deline omoni abi na nga na enfer bato ya beglise nyonso bakozala abi na nga bon bakozala abi na nga puis na lola pe bato ya beglise nyonso bakozala ngabi okay na tuni lisu question mibale na lobi église nini oyo bakozala ebele po o bakozala ebele kuna bangwana nde nga nalingi nake kosambela na bango bamo a répondre nga boye bandeko abina nga okay abina nga Deline nga natalaka église te natala motema mutu natalaka mutu ye moko motema ya mutu abi natalaka église te abi be église obino bokenda bozo benga différent abi nga na yebi yango te nga na yebi kaka
mutu ye moko. Yango wana komona ke na lola okokuta beglise nyonso ata ne fiske mutu moko ozanga te place wana. Ayebisanga bongo. Abinango kokuta kuna mutu doki abinga na tala bamonga na bia bon ngale na ikotuna inga na bi église nini kasi o bakozala ebele na lola ponga na lingina sangana na batu oyo bakokende lola pona moni nazo sangana kana batu moko bazamba via masanga mati église via masanga ba vi moko mabe baza vraiment na obanga yote yona lingina sangana batu babanga yo abina nga boye ayekoloba na nga bi batu o bazala ebele na lola eza ba oyo bazo témoigner Jéhovah aloba na nga mwana ba témoigner Jéhovah nebite lelo batu ba Jéhovah za komba nzambe te na oyeba te na yebi kutu te en tout cas nzamba aloba na nga bonga bi ba o ba témoigner Jéhovah ngana bi o ba témoin de Jéhovah alobi ba o bazo témoigner Jéhovah ba o ba témoigner Jéhovah ba batu ba ozale bele kasi kolena la mukina tona bengi ba pasteur mo ba connaissance ba pasteur passer nzamba binanga ba témoin Jéhovah batu ba ozale bele alo bino ba témoin Jéhovah mo ba ozale bele na lola nga bi ba témoin de Jéhovah mon pasteur na bi ma sœur na oizaki ndeni na expliquer na ndoso na nzambe ta na tuna question bo alobi na nga boy nzambe en tout cas tous les 4 pasteurs nzambe za malamu tous les 4 pasteurs ba expliquer on a tuna makambo wana ba expliquer nga même likambo ba binanga Adeline témoin de Jéhovah nzambe biso eza oyo mona kate wana ba témoin de Jéhovah alobi mutu nyonso azo témoigner nzambe azo témoigner Yesu Masiya aza témoin ya nzambe donc indirectement yebiso ke bato bazo sala évangélisation bango bazala ebele wanso ba passer ba yebisanga bon ba o ba sala évangélisation bango nde bakozala ebele na lola nde ayebisaka nga bon bayebisinga bon ba mopi nazaki convaincu nga na bia oui pour alobaki na ke ya tala ke église te bo nde nyake lobalanga ba témoin de Jéhovah ozomona en tout cas nazala convaincu ti lelo ke nzamba alobana nga ba oyo bazo sala évangélisation yango no moni biso nyonso nzamba sali biso royaume des sacrificateurs to ba sacrificateur yo oyambi Yesu Masiya comme Seigneur pe sauver yo pe te asu batu musu yo pe te asu batu mususu ozomona donc musala oyo zo sala wana nde ba passer ba esenga babi nzamba lingaka musala évangélisation makasi mutu so azo sala évangélisation donc vraiment c'est que akanisela ka ba oyo basalaka évangélisation makasi donc ndenga yebiso bongo donc alingi yo ozala ko évangéliser makasi nde ba passer ba isanga bon na komaka makasi na évangélisation makasi puis na ndeko linga gagner dame na linga ki o makasi po na yebike baloba na nga ba o baganyaka ba âme bakozala ebele na royaume des cieux dozomona donc c'est ça donc les yozo gagner ba âme ozo gagner ba âme bato babungaki ozo landa bango ozo teya bango nazaki vraiment kolinga musalango ata na église nazaki vraiment kolinga musango ata na église ezalaki na nga vraiment kaka kosala makambo ya nini ya gagner dame kolanda bato oyo bafandaki na bandako koke epi soki nalandi yo na ndako soki ozongi te seke likambo mosusu okozonga église ozomona en tout cas nalingaki mosala na vraiment makasi mpo bayebisaki nga bango nde mutu bakozala ebele na royaume de cieux nzambe azwa lokumu mpo nango en tout cas eke ba ere ebele nazo continuer video oyo kuna na video wana na koexplike ndenge nini nga na bondela na bapsom et puis na koexplike likamona inata awa me awe tondi be na ke nango kuna ndenge nakutana na pasteur moko boye to disitane likambo ke mutako osamba na bapsom te ndenge elekelaki naolobela ngo na video oyo ezoya yo olandi video olanda su video oyo wana mosusu nalati kaka même elamba nzambe aza na bino tozo continuer na video kuna oyo eza numéro